Ok, shalom, shalom, shalom. Tobandi, lelo, moi, moke, retard, on a misala, tozala ki na yango. Donc, tolingi ke, na butua lelo, tozala na kimia na kombo na Yesu, toza na kanda te, tozali contre église te, pon église zali épouse. Ya Yesu afutaki makila na ye pe aitikaki mokili atikaki lola aye na mokili pona aya koluka épouse aya koluka mwasi oyo ezali ke biso alongoli biso pe asepare biso afuti ndenge balobaka ke dot ndenge ezalaka afuti pe atiki alliance yango nde Saint-Esprit oyo moni alliance oyo yango nde ezali signe atikela biso comme ke nakei ntango na koya oyo aza na signe oyo akobatela signe oyo akozala nango ye wana akomata na Yesu nakanisa yango nde ezali sujet na ngai makasi témoignage oyo Nzambe azotia na kati na ngai ndenge na expliquer bino bolandanga malamu to bungana te tozala na confusion te pona Bible ezako yebisa biso bien ezako alertar biso na ko vanda mingi na kasa na weekend oyo na ko vanda na deux versets oyo na ko vanda makasi na deux versets oyo natala yango rapidement soki pona eyelinga siko na motema mais problème ezalité celui tout le monde y a un côté problème mais bonne nuit Norberto vous commencez à de lingala pour favor depois vou fazer em português daqui a um tempo donc ezali que na kokota nanu wana te kwasi na préparé na kobisa ba version aussi na lingi que to kanga makasi to zala na compréhension to silikate to se choquer te to kota division te pour la vérité eza côté yama pe la vérité eza kolobama na lingi te to kota na division pour ezali lobana za kotanga ezali lobana Nzambe bon to bandi na livre ya Jean to ke na Jean mais avant to kota na Jean to sambela na kombo na Yesu kolo merci pour na butu lelo encore une fois nandimi ke moko na biso aza déjà na état de prière nandimi ke moko na biso soki yo ye akotika la te pona nini toza na confiance que yo ozana biso tondima yo comme Seigneur kolo Yesu pe sauveur na biso donc yango toza na assurance oyo ke soki lelo ye tokotika la te yango tosengi kolo soki lisumu ekutelemi biso oyo kokubebisa bilamba na biso tosengi pardonner biso limbisa biso na kombo na Yesu tutambola bopeto kobanga yo pe kozala mosanto na miso na yo papa oyo nyonso ya sata aza kobwakela biso bamabanga pone bebisa bilamba na biso to misukoli na makila na Yesu pe to misukoli na parole de Dieu au nom de Jésus to tiki famille bana oyo nyonso kolo azali na biso kolanda biso nyonso to comprendre kolo que Saint-Esprit afungula mitema na biso tokota na kati ya loba oyo eza loba ya Nzambe eza ya moto te eza loba na yo sunga biso zala na biso ke ba angelu bazala mipanzi na biso na moto nyonso oyo aza na ndako oyo aza kosala oyo akolanda biso kolo asbatela manasele loba oyo to buki nyonso oyo sata aza kokotisa to kangi yango captive pour la connaissance de la parole, pour la parole kota yango de pesa la vérité et buka nyonso pour la obéissance à Yesu et za nakati ya vina biso. Merci kolo na butu lelo to Saint Jolio to biboye. Amen. OK. Na livre Jean Yesu aza ko sambela pour na ba disciple. Aza ko intercéder azo sala prière na ye pour na disciple. Alors biboye na Jean chapitre 15 verset 15. Bomba yango. Donc na tangi on na obungisa ngusute. Jean chapitre 15 verset 15. Adasa Jean nini? Nalobi nini? Jean chapitre répétez 15 verset
15. Répétez, Jean, verset 15. Le makasi. Jean, chapitre 15, verset 15. ok, madame nanga abombi on a mon témoin. Merci mingi. Et ngolo baké, na Jean chapitre 15, verset 15, alobi boyke, nous avons la lingala, pour la lingala, miko tanga portugais, mais tous avons la lingala paix. Jean chapitre 15, verset 15, et lobi boy. Adas Jean combien? Jean chapitre 15, verset 15. Et lobi boy. Moi c'est dans sa bombi on a mon témoin. Et lobi boy. Nakobenga bino lisusu basali te. Po mosali ayebaka te makambo mokonzi na ye asalaka. Kasi bino nakobenga bino baninga. Pamba te nasi na yebisi bino makambo nyonso tata nanga alakisaki ngai. Amen. Oyoki yango siko secret. Secret ezali wana. Ke kolo Yesu alobi na basali. Basali bazanani. To lobi yango ezali 5 ministères. Ephésiens chapitre 4 verset 11. Et lobi ke tozanaba. Prophète, tozanaba. Apôtre, et ben non apôtre. Et ça ordre. Apôtre, tokenaba prophète, tokenaba évangéliste, tokenaba pasteur, tokenaba docteur. Y'a un moment natala musapia évangéliste zamulai. Évangéliste biso. Pasteur, apôtre, t'en as séparé musique. Apôtre, prophète, musapia Alexa. Évangéliste, pasteur, na docteur de la loi. Na docteur Alexa liloba. OK. Eli kolobake Yesu alobike bozali lisusu basali te. Nakobenga bino lisusu basali te, pardon pour na lingala. Nakobenga bino lisusu basali te. Nakobenga bino baninga, donc camarade. Camarade pona nini? Pona oyo na yoki, oyo na moni, oyo papa tindi ngai. Donc secret nyonso ngai pe na yebisi bino abombi eloko moko te. Bon, sikoyo Satan azako kota na kati ya relation oyo. Azako combattre yango na yebike azalaki wana azako yoka makambo Yesu azako loba. Pona alandaki Yesu na ngomba akokite abiki na kozwa Yesu na tamo susu. Ngomba ke Satan azako kota esprit kota na batu bazo kolanda. Esprit mabe. Pour ça, on a besoin corps. Tango Yesu bake, boza susu, nakobenga bino basalite, nakobenga bino baninga, ba camarade. Pona nini, oyo nyonso na yoka papa, yango pe ngai na yebisi bino. Oyo nyonso na mona papa, yango pe na yebisi bino. Ndenge papa atindi ngai, ndenge pe na sako tinda bino. Ndenge papa alinga ngai, donc azalaki égoïste te. Yesu azalaki aki hypocrisie. Siko tango akei Saint-Esprit ye na basali yango sikoyo. Oh Deus, tala sikoyo ndenge basali batambolaki na solo wana. Mais tango ekomi na moment oyo ke Saint-Esprit ekiti na Pentecôte et sali misala ekomi na biso lelo, biso to komi na problème sérieux basali. Nazimiti na kati. To komi problème sérieux entre biso na ba disciple, na basali. To komi na problème sérieux les 5 ministères, problème na bana. Na bandaku to komi na ba problème sérieux papa na mama na bana. Pona nini ki camarade ezalite, ki moninga ezalite. To komi Satan akotisi division na kati ya loba oyo. Akotisi confusion na kati, pona confusion e maka division. Akotisi yango na kati to komi na problème sérieux. Basali to zui révélation oyo Yesu, oyo Saint-Esprit yebisi biso, parce que biso zo travailler directement na Saint-Esprit. Saint-Esprit alobike naza ko yebisa bino, naza ko pesa bino oyo na moni, oyo na ko glorifier Yesu, oyo Yesu sali, naza ko yebisa bino, naza ko lembra, donc ko kanisela bino makambo oyo Yesu sala,
sikoyo aza kokanisa tozalaka wana te mais na likanisi apesi biso capacité ya komona toza koyebisa yango epai ya bana na biso te toza na distance wana entre bamikonzi na basali donc toza tokontinue na biso kaka mikonzi basali pona mingi tozali kosala parole oyo te Yesu ayebisaki biso. Ok, Yesu alobaki yango très bien, ngana découvrir eloko moko pe na kobeta sete kaka na eloko wana. Eloko eza kosala biso ndenge wana ezali mingi na bandina na bandako. Simona oyena mangomba. Na bandako ezali bolingo oyo tozana ngo na bana na biso. Or que Yesu alobango très bien. Abi oya kolinga mwana na ye koleka ngai aza dignité. Oya kolinga mwasi na ye koleka ngai aza dignité na royaume du ciel. Oya kolinga mwana ene ya mwasi. Usomona siko biso totalaka bana tomimonaka. Yango wana tokoma ba incapable ya koloba la vérité. Vérité ba ko enseigner bango ko lakisa bango oyo biso toyebi. Ukomona mwana za kotambola mabe soko tali yo mimoni yo usuko kolobela yete usuko ko corriger yete usuko ko enseigner yete oyo yo oyebi esprit saint esprit lobela yo usuko ko transmettre ngo baba te tango susu mwana surtout mandefu eye ukotsa biso na confusion mandefu oyo nzamba pardon na linga mandefu memawa soko tali mwana akomi na tala mandefu ezo pesa biso complexe moko esprit boyum ezoko ta biso ozoko kwa koloba na mwana te mandefu mususu ba paquet bana na biso ba tout batimi na pepe na biso ba soda marque nini wana atape bana basi donc tu zo comprendre te yo mona mama osa mukeme ubota mwana moko tala ya mwasi alekio okote ya yendenge nini okoloba na ye nini soko tali ye esprit ki yuma ezana kati oyo ebangisaka biso wana ozobanga bokoma ba camarade yango lobiti basali te bokoma ba camarade na ko vanse mukesu na kati wana ki camarade ezate na mwana ya mwasi ki camarade ezate tata na mwana orke Yesu alobi yango ke oyo na yoki pa papa yango na zoekisa bino o na moni pa papa aza kosala yango pe bino bosala o bo moni ngape na aza kosala yango pe bino boza kosala e pepe tango akende ki esalamaki ndenge wana eloko mosusu eza totindi bana bakende tanga bana bakoti ba classe topesi bango bapesi bango mayele universel mayele ya mokili mayele wana soki toza na phone cell phone tozokoka te eloko moko osala opesi mwana donc toujours pesa autorité moko pa bana tout le fikara précisément oui maman ok donc joli pardon maman donc toi na maman mais c'est la vérité donc bana bakomi na mayele moko ndenge apôtre Paul bake technologie ko bakama sikoyo mayele wana tuzokanisake baleki biso na expérience baleki biso na mayele spirituel mais au nom de Jésus na yebi yango na yebi très bien que na spiritualité biso ba papa Samuel ngai man of Fonso Silva biso to leki bana na biso na spiritualité biso tozala ba voiture na monaka Manu Silva na voiture azoembela nzambe mais bana biso tango susu mati na voiture mwana ti nzembo ya yango yo tuvandi tuzokuka koloba eloko moko te tokoba te ke mwana na moment oyo zela moke mais pesanga nanu papa na yo priorité ou pesanga nanu mama na yo priorité toyoka nanu nzembonga pe na lingi tomeki nanu mwana kondima automatiquement ki camarade akoboya ti siko baza ba camarade
Vous comprendre? Donc, eloko wana ezali principe, ezali prière ya Yesu, ezali likaboti ke la biso lobi ke bozali susu basali te. Bokomi moninga adasa, lobi moninga chéri. Alobi bokomi moninga. Yaka na noir, yaka. Yaka chéri. Mali les alliés. Botala. Tala moninga ndenge zalaka. Tokoma yakawa. Omoni toza moninga. Oyo moninga na ngai. Oyo na yebi naza kolakisa. Aza koyoka nga aza kotala. Moninga. Toza susu ngana mosali ye azali mwasi na ngai. OK, asa mwasi na ngai me aza moninga na ngai. Amen, Adasa. Amen. Ya likuta na mesana te madame na malem. Tala batukuna. Amen. Ya. Usomona. Donc ezali ndengo wana. Il faut ça la mandengo wana pona volonté ya Yesu yango wana. Donc tina komona na ko sentir l'esprit que liloba oyo nzambe témoignage oyo et ko zo sala mana bandako na bino na ko sentir kimia wana. Mwana biso aye awa tosambeli tosambeli pesa liboko problème nini oh boy tosimbani au nom de Jésus boye au nom tosambeli nzela moko tozoke o sentir na comment sentir déjà que eloko awa na kati za déjà koningisa ngai na banda kolanda bana donc nzamba ça la rénovation wana na yebi naza koloba basali oh ni sama mosali est-ce que nana waza mosali 1 Pierre chapitre 2 verset 9 elobi boye biso tozali génération otoponama pona nini tozali ba souverain sacrificateur biso nyonso lobi okoma ministre okokota na 5 ministères wana odzamba zoloba nzamba ko benga yo mais tango zali na ndaku na yo tango zo sala mosala na yo il faut koteyaka bana il faut ko telemela au nom de Jésus mir oya séparation ko telema ba choc ya génération oyo tout ça ko telemela yango au nom de Jésus to yebi to ça rempli de Saint-Esprit to ça na ben enseignement belé to ça na ben expérience belé oyo vie pesa biso allez to comme ça sko bana na biso ba camarade comme ça bango na protéger ba amigo ba mi allez to bete la bango lisolo ke oyo ngai na mpasa yangoyo siko promesa linde elo ni salara to bomba poni to bomba ke ngai réellement que na sala berger mwana na salara mabe atana diplomatie que mon iso okebo eza juste te faut que ça la boy au mon iso okene église osopesa moi une orientation expliquer moi na qu'est-ce que c'est culte soko pesi moi enseignement na ndako moi na okene sala en église pour une église tant sous temps ezali baté bino mais yo ba enseignement ozo mo bazopesa na église te yo na ndako ozo prendre na soin amen yesu alobi awa bozali susu basalite na kobenga bino bozate na kobenga bino lisusu basalite na kobenga bino baninga na ngai pona nini pona oyo nyonso na yoki papa na yebisi bino oyo nyonso na moni papa na talisi bino ndenge papa tindi ngai ndenge pe na tindi bino ndenge papa linga ngai ndenge pe na lingi bino amen. To qu'est-ce qu'on a passage mususu oyo ezolakisa susu clarité moko oyo ezali awa na liloba oyo. OK, rapidement awa na Luc chapitre 11 verset 5. Luca chapitre 11 verset 5. Et le Bible Yesu kaka mutu mususu te Yesu alobi na bango lisusu tozwa ndakisa ya moto moko oyo ajali na moninga na ye bongo na midi ya butu
akei kosenga ye. Moninga, defisa ngai mapa misato. Pamba te moninga moko awuti na mobembo. Ayeli ngai. Kasi nazali na eloko ya kopesa ye te. Bongo moto oyo ajali na kati ya ndako azongiseli ye. Tika ngai nye. Ndako esi ekangami, pe ngai na bana tosi tolali. Nakoki kotelema te pona koya kopesa yo mapa. Nalobi na bino, ata soki alingi kotelema te, pe kopesa ye yango po ajali moninga na ye, akotelema kaka pona molende na ye, pe akopesa ye nyonso ye ajali na yango posa. Oyoki yango? Yesu aza mayele mingi. Alobi boya, soki, donc tout yango na ndenge moko ya clair, ndenge moko simple, fona baba kombo. Eza neti camarade nanga moko songolo, exemple na zana ndako. Na zana ndako, na sina kangi porte na zako lala. Na yoka indio abeti porte. Indio abeti linga porte abike anakleto. Na yambi Miranda na ndako. Donc camarade musususu aye na ndako. Na ngai, donc ngai pe na butu wana likolo ya nzala na ye na telemi. Bozo mona ki camarade o yeso zolinga. So pesa bango ndakisa. Ke Miranda ye na ndako ya Indio. Indio automatiquement atali na ndako ne biloko ezate akanisa na kleto. Aye ko beta porte. Ngana biki sina lali timba, sina lali Indio. Mais asaneti bango si bakanisi akola mukate. Abina te bino bakasi ya kolala likolo, bukasi ya kolala. Ako, siko abisi bango bino bakasi tanga beti liso ke tango ya ye kuna beti camarade a répondre ndengwana. Yo si ako répondre ndengwana, ako répondre ndengwana te. A changer biki tango ko yoka kaka mungongo ya Indio. Miranda sana ndako, asana nzala. Automatiquement ako telema pe ako pesa ye nyonso. Alipa ko zoma pa wana akepesa moninga. Bozo mona révélation ezali wana yangoyo. Ezali ke atangai nazana ilobati, nazana ilobakolobati. Atakutu parole zate. Nako senga na Saint-Esprit, nako luka révélation Saint-Esprit pour na sunga bana na biso. Mwana nga zana nzala, mwana nga zana problème, disciple nga mosali nga azana problème. Nako senga lisungi na Saint-Esprit, nako beta porte no ba kolo talikambo elie. Azana mbongo te. Azana ndako te. Mena yepa na yokolo na sengi au nom de Jésus. Na ebisiyo ce que tu as motema wana, tu as intention wana, c'est la parole de Dieu. Yesu akolanda père sala biso. Nazana kondimake, tu kome na suka. Nazana kondimake, soki to tie ndenge, tu zoko tanga na Bible boy. Tu longoli obstacle, tu telemili nemi na kati na biso. Nazana kondimono de Jésus. Si tu tali bana, tu tali kaka comme bana, tu tali banko mbasali. Qui bazana besoin ya expérience, bazana besoin ya parole, bazana besoin ndé bazana besoin bilamba, ndé bazana besoin ya iPhone, ndé bazana besoin ndé bazana besoin wana eza ndenge moko na vie matérielle, bazape na besoin ya orientation spirituelle. À cause na cell phone, à cause na voiture, mais azana besoin ya expérience, azana besoin ya révélation du Saint-Esprit, azana besoin de ba camarade pour na toyebisa bango la vérité au nom de Jésus. Donc na ça côté les moni, c'est comme ba faux prophète, ba faux enseignant, ba sala nyonso au contraire pona ba bebisa ba kota na bakati ya mangomba Yesu bakanga bana bakanga balion abakanga bana bakanga famille bakanga sikoyo mutu moye asala eloko ezaliti nazokuta na baka ebele naza kokuta na baka ebele
ke makambo susu soki oyoki yango okondima te mezo salama eza kosalama. Papa mama fungola miso, fungola miso, fungola miso. Papa mama kotala mwana kaka na mandefu te, kotala ye na tissage te, kotala ye ndenge atie miso ya jaune te, kotala ye na bilamba te. Aza na besoin, so kotali âge na ye spirituel, aza na besoin ya ki camarade na biso, to pesa bango ba expérience, ndenge to leka, ndenge to meka nyonso, ndenge to yebi nyonso, baza na besoin na biso, na kombo na Yesu, na butu lelo, na suksi awa. Ezali ngai te, ezali loba nzambe. Eza koloba ke, un bon pasteur, un bon prophète, un bon évangéliste, un bon enseignant, azwaka na niveau moko, akomaka ke, il faut mosali nyonso, il faut disciple nyonso, akoma na bo camarade, sans maintenir respect, sans ki ba bunga différence, ezana. Mais na lobi ki bo camarade wana ezali sur révélation que oyo nga na zui na yebisi na lali na zui révélation la moni bible lobi boy yango nde nzamba za kolinga soki eza kosalama te yango nde eza kopesa so ba problème yango na ba doctrine oyo nzambe asali mpona ebongisa ba relation doctrine ekomi ko détruire biso, doctrine ekomi ko kabola biso, doctrine ekomi kopesa biso ba division, or que doctrine ezali mpona kopesa biso ba division te, ezali mpona kobongisa ba relation na biso, or que bible lobi ke mpoko mwa moke ya levire etombolaka pape, hein? Massa, donc moi c'est en portugais. Et tombe la farine, nous sommes et ça va levir à moquer. Or que levir, ils sont bien, ils ont la doctrine ba pharisien. Et sa doctrine ba religieux. Et sa doctrine wana yango et ça ko détruit biso. Au nom de Jésus, attends ta partie ya Exode, Nzambe aboya ki mapana levir. Pona yeba ki Yesu azana lisumu te. Levir eza lisumu. Levir eza lisumu. Levir eza lisumu. 10%, 2%, 1% ya levir. Soko tie yango na lipa bomo ya Yesu o bebisi problème. O bebisi lamba na yo. Tout ce qui na butu boye ki to ressemble sikoyo au nom de Jésus ki Nzambe asunga biso asala na kati na biso to kozwa 5-10 minutes na kasabo comprendre et le rotolobi to sambela pona famille to se repentir biso moko liboso to bakinza me pardonner biso. Pardonner ngai papa, pardonner ngai mosali, mais pesa ngai molimo no santo na buka ba réaction na oya mabe nazala na kobanga te ndenge to solara makambo susu na bana to solara mabale to solara makambo spirituel pona mungu na satana azali kotelemelanga donc na sengi lisungino aza kotelema pona to na ba courage wana te au nom de Jésus ngai moko na zamuta liboso na za kofukama pona faveur ya bana na ngai comme mosali comme souverain sacrificateur ya ndaku na ngai kolo Yesu na sengi yo osala papa nasengi papa na butu ya lelo sunga ngai papa oh kolo towuti mosika nga na yo na nzela oyo ya bonzambe tobandi mosika na baexpérience na batémoignage oyo namoni oza kosala oh yango nakumisi yo mpe na sanjoli yo namoni makambo ebele namoni bakamarade ebele bakei batiki bana namoni bamama baza kotika biso namoni bavoisin baza kotika biso namoni bandeko oyo baza kokende baza kotika biso mpe namoni bandeko oyo baza ti lelo na nzela ya pasi na nzela mokakatano nayebi famille oyo baza na mokakatano nayebi famille oyo bapona yo comme sauveur na kati ya vie na bango te baza na mokakatano ti lelo papa okolo me biso tondimela yo toyebi yo mais pona nini mokakatono eza kolanda biso kaka papa pona nini toza kovivre makambo oyo opekisa mpe obetela biso trompete olakisa biso na mandakisa na makambo ebeleke ekosalama pona nini toza kotika komikosa pona nini toza komikosa biso moko lisusu pona nini toza koganye bana na biso te pona toza koteya bana na biso te yanga na place toza kosenga pardon papa zongisa biso na nzela malamu zongisa biso na loba na yo
talisa biso na ndoto na révélation ndenge Yesu alobiki ayokaki yo pe alobi ndenge Yesu alobiki amonaki yo pe asali pesa biso kolo makasi oyo ndenge yo lingaki olobiki papa lingaki yo po lingaki biso pe to linga ndenge papa tindaki yo biso pe to kenda au nom de Jésus yango nde volonté oyo yo lingi to sala papa sunga biso na butu ya lelo tomikitisi tobuki ba genou na biso pona kolela pona bana na biso papa naza kolela na vie ya Malcolm naza kolela na vie ya Daniel naza kolela na vie ya Jérémie atelema au nom de Jésus naza kolela na vie ya Nakleto naza kolela na vie ya Ruth Okolo ata naza komona eloko te mais naza kondima kolo ke liloba na yo yango nza komema ngai liloba na yo yango nzo tambusa ngai pe liloba na yo yango nza kopesa ngai pouvoir oyo nazala témoignage na bana kolo na loba la vérité pona sina lobi na milobeli ke année oyo eza année de la vérité kolo molimo santo yaka molimo santo oyo tobenga oyo pesa nguya pona tokoma ba témoin sunga biso yebisa biso volonté ya Nzambe susumukisa biso sanola biso mitema pesa biso mongokosa wana kolo kotika biso to lemba te ko sala mosala oyo pona yo lobiki ba kokoma tina suka bango ba kozala sauver sata to yebi aza kosakana te apôtre Paul bango to za to yebi ba mitambi oyo ya sata to yebi ndinga sala ba jena ye to yebi yango au nom de Jésus yangana papa pesa biso courage longola biso intimité longola biso kobanga longola biso molimo boyuma au nom de Jésus la musika na biso mais tolingi molimo santo epesaka biso pouvoir tolingi mosimo santo ekambaka biso oyo elakisaka biso la vérité nyonso tolingi yango eza na kati na biso makila Yesu koya na mabele te papa esala transfusion na nzoto na biso tokoma bosanto lelo lisumu eza su na ngoya na biso te lifelo eza na ngoya na biso te maladi eza na ngoya na biso te o malédiction eza na ngoya na biso te bamalédiction bamakambo mabe o bambasu o baza kotinda eza na kati na biso te loi mpe eza kosala ya mabe oyo eza contre biso ezali te loi ya bonzambe tondimi loi ya Yesu mais oyo moto aza kotia contre pona ko détruire pona kotia corruption to benganya ngona kombo na Yesu loi oyo moto aza kosala libanda ya constitution loi oyo ekangami na seto ekangami likolo te ekosala mate oyo moto akanisi pona bebisa o apesa maladi o pona sala boy ba loi wana to telemi yango au nom de Jésus pona Yesu yo yaki kokokisa loi sunga biso papa na butu alelo sanjo la maneto lama po yo Nzambe na biso papa kotika biso te kotika biso te papa toza kosenga na yo na motema moko nde toza kofungula motema papa ki liloba na yo e avancer e mema biso oh yo lobaki yango na liloba na yo ke moto ya bongo abotami sika aza lokola mopepe okosentir yango moyeba ti tozokende wapi donc sala yango na kati ya vi na biso papa tozala lokola mopepe tokende bato bayoka basentir mais bacomprendre te po ezali secret eza mystère oyo ya Saint-Esprit aza kosala na kati na biso papa sunga biso na butu ya lelo batela biso papa ba angelu bazala zinga na biso ba ya biso ba sango malamu ba ya biso sango bonzambe papa ndenge tuza kosenga tukozala makasi tuza na volonté ya kosala lelo bana yo papa merci Seigneur tukumisi pe to sanjolio suglubi tukutani susu tukutombola kombo na yo au nom de Jésus amen. Ok, nós vamos dar uma pausa manos hoje seja bem-vindo. Vamos dar uma pausa depois. Trocota, lá na moa repos, trocota semana da 5-10 minutos na português. Por na que foto se reposer que 5 minutos na casa trocota já na português. Ou ela ndibisuna lingala to singi merci mingi. Ou para o continuer, to continuer na português. Yango ba langue to na lola. Donc Nzambe apambola biso. Ciao.